télévision et tu as vu ça qui vino tokozonga les lona tongo marche kozala lobi gouverneur de la ville Chantilly Ngobilambaka aloba qui était les lots marche ça permis mais tous allez déjà kokita ana IDPS on a kosala constat donc constater déjà que et ba militants baza déjà ba combattants baza déjà vous pouvez juste voir déjà que baza vraiment chaud pour la marche il y a mokolo ya lelo le 9 déterminé pour la koloba non aronsa malonda na mutu ya seni vous pouvez même le bien voir baza déjà motivé. Bien mobilisé pour la marche à l'élo, bien mobilisé. Boy boy na bango de commencer malona balobi lelo vraiment baza déterminé. Et elle équipe pour la image. Elle équipe pour la image. OK, fais ça. Oh bah non, oui. Ouais, papa mbote na yo. Papa mbote, non ko si bano mi kote to ko aider yo. Boni. Malom. Tout le monde est venu déterminer lobby gouverneur de la ville. Alors baki qui marche et ko sala matin mais tout le monde est venu na tongo déjà ko la muki. Et lingo la seboto si mibeko ya gouverneur de la ville déjà toto si mibeko ya gouverneur de la ville o gouverneur de la ville aza au-delà ya constitution te. Constitution eza mobeko likonzi avant gouverneur de la ville azwa décision wana esengera ki a se référer na constitution donc yé aza contre constitution na biso ba congolais yango biso tozo sala droit na biso o eza reconnu na constitution. Siko ya malonda pona nini? Oyi malonda po malonda eza ba G ya FCC ya kala. Oye amesala kosala. Voir bazwaka yango banda tosala ba élection na mboko yo Congo, résultat ya malonga ezalaka te FCC atiaka ka batu na oye alingi. Kolekisa malonda eza retour ya FCC na pouvoir. OK, merci beaucoup. Bonjour Ndeko. Bonjour maman journaliste. Kitoko Makasi. Tout le monde est bien déterminé. Marche maintenant les lois qui dit à quoi fermement pour na bateau ba éviter que bozo marcher les lots. OK, pour na bateau ba éviter que tozo marcher les lots. Tozo yebisa bango que non, les lots vraiment tozo marcher pour na koloba non na Ronsard Malonda. Biso to koki ko kende na combat au vainqueur ayebanité. Mais Ronsard Malonda azali mwana ya mboka et ya solo balobi était mutazali pe na ba expérience pour déjà travailler la CENI. Pourquoi bozali ko boya oui, que la constitution a dit bon, loi électorale, les autres sont que pour la président et la CENI, il ne faut plus qu'on ait une tendance politique. Mais Ronsard Malonda a une tendance politique. Il y a un lobby non pour Ronsard Malonda parce qu'il y a une tendance politique. Il y a une élection qui va voter qui est une profession religieuse. Au côté de la profession religieuse, moi je voté qui mangiste au lobby qui mangiste. Représentant qui mangiste, il y a place à ça, l'église catholique est beau. Protesté Bimaki, musulman et boy. Donc on a sonné à foot. Mais vous quand c'est million yo tu es bisanga ike ba profession religieuse de voter nani est voté parti l'église ni est voté. Il faut vous expliquer en tant que journaliste vous vérifier l'information, vous la recherche de l'information. On a pas quand on va dans l'étendue que pas dans Rolanda bino. Mais na bino vous expliquer biso que non. Bomona qui église telle vota qui est endimi église nini bolobi aza ki mangiste mais baba ki mangiste baboyi akomi chauve souris bampuku baboyi bandeke pe baboyi siko biso ba congolais oyo toboyi ko kende na combat au vainqueur ayebani tolobi non to ko kende te itinéraire à lelo apparemment parce que vous faites que cet itinéraire échangeur mais ndeko journaliste Kimbuta gouverneur ya ville Kabila na pouvoir to si IDPS ça lui marche kaka Chantilly en tout cas pour ton information pour ton information na lingina yebiso ke
oyo solo baboyi marche wana mpona biso idps combattant batshisekediste idéologie ya Etienne tomoni muke tokomarche. Merci beaucoup. Gentil Ngobila, le gouverneur de la ville. Olive a inauguré Kifuna. Combien de personnes basala kiwana? Bamaske na biso. Batuna nani? Batuna nani? Batuna Ngobila. Olive a inauguré hôpital kuna. Combien de personnes? Bamaske na biso. Kolata masque toko marché. Kinshasa Mobimba en désordre. Ngobila bomisi bato na sando, abomisi bato na sando, akangisa ndipo bato bateka te. Lelo akomona biso, lelo akozwa biso na balabala. Kobanga ete atamuke. Eza yumbi te. Eza yumbi te kota kobamba tu eza Kinshasa. Ngobila tika makambo salana. Aza misa wute bo. Réaction par rapport à parce que vous pouvez dire que je suis 6 ans dans les chanteurs, mais Tokyo kuna de beaucoup d'absence na bino. Toye awa temple tozwa bénédiction. Au milimo batu bakufa ezalaka nde awa. Toujours Congolais mobilisés comme jamais. Les gens sont déterminés pour la marcher et contre Ronsa Malonda na mutu ya Seni. Balobi en tout cas les gens vont marcher. Aujourd'hui, les Congolais déterminés, le but est vraiment à marcher et ils ont en direct, ils comprendre déjà. Alors, ils ont gouverneur de la ville Gentil Ngobila. Gouverneur Rana Olive Ndumbana a 2000 personnes. Pendant empêcher qu'ils bangote. Biso peuple est souverain constitutionnel. État d'urgence est constitutionnel. Constitution Zali Nicolas Batunion sommes même devant président de la République. OK, merci. Bébé quoi ça té. To ebisi eza yumbité. Eza yumbité. Toza prêt à un massacre ça qui na yumbilelo. Abonnez à Ici Télévision, vous comprendre que les Congolais vraiment déterminés. Alors, vraiment, Koto Sanem, le gouverneur de la ville de Gentil Ngobila, a marché comme il faut. Il y a un faut toujours branché pour nous image nous sur l'intégralité nango pour la réaction du peuple congolais peut marche na bango ba promettre qui bino peut bazali ko réaliser yango balobi non et puis stop ba ligne na bango rosa malonda te na mutu ya Seni. On a une réaction, il y a na bango bazali wana toujours déterminé et Congo mabalobi lelo que ça mabako marcher baboyi na bango parce que il faut sentir que on sent malonda azali na couleur politique et pourtant mutu oyo faut akamba Seni azali na droit ya kozala na couleur politique tie yango lelo bazali ko na réaction na bango nyonso bazali déterminé bazali sur place pour na kopesa ba avis na bango bazali komona combien comment baza toujours mobilisé et esika na bango bazali mobilisé pe déterminé ya kolongola Rosa Malonda na esika et yango elongo bani Comme ça,
na palais du peuple baloba promulguer loi oyo ezali nango normal te parce que toza na nini après totika donc bango bazali koprofite na kotiaka bamakambu to na kopromulguer baloi na bango na ta ya état d'urgence po parce biso tovandi na ndako te tokoya eloko wana soki tokokufa so corona ezali tokokufaka mpo na mboka tozobima lelo kimbuta soki ngobila akoki kotelemela biso teke no tobima parce que kobima ezali na constitution epesi ndingisa conception epesi ndingisa ete peuple atelemela likambu soki ezali kotambola malamu te akopekisa biso na nini tokeboma mutu te tokegere te toza proteste nde bien tokeyiba te idepesi yibaka te nous sommes des responsables nous sommes des responsables donc tozokende po totelemela makambu wana ya malonga wana soki malonda wana mais malonda ozoboya za expérience non expérience ezate bao bazoko mangoko ezaka kaka ndenge bozolo bawana ke bakosa kaka bao bozolo babaza ba docteur ba licence wana bango ne babomi mboka asa mutu na bango toyebi bandakala azali mpe na famille ya Olive toyebi makasi toyebi